a régné. Mais ce qui est étonnant, dans la makambo to tangi awa. Yesu un bébé, mwana ya muke. Maman, sunga biso na ndeko kabe. Alléluia. Amen. Yo na âge yo zango, okozo na problème na mwana bo. Te bolo ba solo soli zapena solo. Solo. Mwana boy akozo ba problème. Mwana boy akozo ennemi na yo. Mais loko ni etindi tata oyo na âge na ye akende ko combattre mwana muke boye. Oya yebi même pas koloba, oya yebi même pas otambola. Alléluia. Et là, quand il est in tata on a Hérode, mokolo oyazali akota en conflit na mwana muke ya Marco. Alléluia. Ezali kambu ya kibokonzi. Amen. Ezali kambu ya korenye. Alléluia. Amen. Merci Neko. Eza normalité. Na moto aza mokolo, moto aza papa. Moto asa salivi azana makasi ya lolenge mosusu akende kota conflit na mwana ya bebe ya lolenge wana. Ezali kamu ya kibokonzi. Bokonzi baseda kayango te. Alléluia. Amen. Na domaine avec kibokonzi etali mwana mukete ezali kamu ya kimokolo te. Ezande ke nga il faut na régner. Parce que na lingi kozala mokonzi, mokonzi alingaka te kozala conquérant. Mokonzi alingaka te azala na adversaire ya mona kitanga wutu soki kaka yoki ke mutu moko aliko sala likita bakangi mala moko ebele bakufa. Alléluia. Amen. Pour nini ko préserver kibokonzi na ye. C'est la raison pour laquelle tangu Yesu abotami batu nyonso bayeba ete Yesu abotama na Bethlehem. Esengela ki bakende pona komona Yesu, pona kokumbamela ye, pona kopesa ye makabo lokola tosala kabiso so 4e sikulu. Bible lobete tata oyo Hérode asangisa ki ba marge na ye pe atuna ki bango epai nini mokonza kobotama. Bango balobaki ete ezali na Bethlehem. Adeleka ki bango apesi bango biso bakende bamona de façon que tango bakomona baya koyebisa ye or ya zalaki na plan na ye na kati ya motema na ye ayeba eke na kokende kuna enopo na kende gumba mela mwana pena kende ko boma mwana wana. Nde mission ezalaki na kati na Hérode. Mais pas de tangi liboso na mokanda na Genèse awa kola zolo bete tango asali mokili asali biloko nyonso amonaki ete eza malamu te tika na ndenge wana nde alobete tika ete tosala moto na elilingi na biso akodomine sir biloko balobite ke bakodomine yo mais nkolo azolobete na kopesa ye bokonzi likolo ya biloko nyonso oyo nga nasali. Amen. Alléluia. Amen. Ni oye bana leloko wana ke ndenge ozalaka boye ozala jamais ignoré tozala ignorante te ozana bokonzi oyo nzamba pesa yo utana ebandeli ya mokili. Nzamba bengaki yo apesi yo bokonzi po yo odominaka et non ke badominaka yo. Amen. Alléluia. Amen. Bible bete Yesu abengi bayeko atindi bango na mission. Mais là kwa liboso nini Yesu sali après avoir kobenga bango Bible bete apesi bango bokonzi.